Mbote Balandi à Fantastique Info Télévision. Bonne année 2025. Tu peux suivre nous à bonne fête, c'est belé. C'est votre humble serviteur, Messie Zéphirin Tita, Waba Sango, Oapi, Za, Nakobete Mbela et Penebino. Messie Zéphirin, après sinon le sous bonne fête, na libota mobimba, bonne fête, na bandeko. Bon son, fidèles abonnés, il y a Fantastique Info Télévision. Elongo grand-père, Elongo maman Nabiso, grand-père Nzubi la grand Gilles, Pisika Bazali, pas bonne fête, na Pesibino, et comme il paye aussi na Kozala, pourquoi pas maman Germaine, et Nobel Sinimbaya, pourquoi pas maman Nabiso, et Duge, Kalala, maman Galula, na Bossa Binote, maman, Mami, Bisika Ozali, Bambote, trop, maman Nabiso, na Combo, il y a Jolie. Et Bisiko Zali depuis Autriche, Mbote a trop bonne fête, mais c'est Zéphirin, à Pesibino, puis Zali à Nemoko, Momoko, Oapi, et anniversaire, mais c'est Zéphirin, Boula Oapi, à Botama, à Botama, Yango, Kokisami, en tout cas, Nzambe Zalokumu, na une année encore de plus à Pesibiso. Voilà, mais c'est Zéphirin, bongo. Bon, tout na vous avez sous puis mais c'est Zéphirin, peut makate, tout en décembre, on va payer makate, tout en ba période ba fête toujours accessoire ba pondu toujours mona caoutchouc ozali wapi bongo na kotala sabino ete nazali bongo na kati ya ferme ya Grand Gilles o wapi zwami bongo na kati ya commune ya Ntsele précisément na kati ya village ya Mabwe o wapi bandeko bayebi Mabwe kolanisama na nzela ya Kinsala 1 Kinsala 2 pe wapi mais Zéphirin asi na ko zoma pona kotala toujours ko beta mo tour na bandeko na biso ba partenaire o ba edaka biso soutenir biso na ba matériel na ba bilamba ba makambo ebele et nesi Grand Gilles grand-père bisika zali kotala ça été ko beta mo tour na kata ferme to ko leka bongo te za ba ferme o wapi to chaka mo misu mbote papa mbote papa merveille bonne fête bonne fête yangoyo bonne fête. Et papa nangai merci na Nzambe asali longo po tomoni mukolo ya lelo izaka Nzambe asali lisungi na ye vraiment merci papa sana bisote bambisi papa na biso tomoni yo awa na fufu na maboko masangu na maboko mbila mupanzi eli koloba nino uti wapi oyo na uti okata mwa mbila oyo na uti osomba mwa fufu oyo na uti osomba mwa mbisi oyo ni mbolongo nani mwa mbisi oyo ya oyo batekaka oyo boye combien boye oyo nasombi yango 2000 francs 2000 francs misato ya pamba mbongo ebele me biloko muke yango wana na boya na oyo liaki nini na Noël naliaki ka boye ndenge ozomona boye nde naliaki po mwasi akendaki na matanga yaya na ye mwasi na ye akufaki akendaki na bana kuna baza na matanga mais na boya ne quand même boya ye akoya toza tokozala kawa bandeko batini mutu na ete papa Junior azalaka mutetela ndenge nini papa Junior azokufela fufu na mbolongo mba fufu oyo toyebi ete bakolo loja bon walingaka mingi baloso bumba walingaka ne loso mais oto moi mutetela ndenge nini fufu nde fufu mba fufu oyo atanga na le loso sikoyo nazoyoka nzala ilifona lia ata mwa likwiti ya fufu mbo yango ana ekopesa nga makasi nazotindela ye te liloba tosala mwa eta kuna kana ndeko na nga moko boye voilà bozo sala eta papa na biso to sala eta mususu oyo atinda okotika mpe babilo osimi na maboko ochango mpanzi to meka mpe kotambola total évolution ya musala parce que ça fait un bail o wapi to sina koleka lisusu na ferme ya papa na maman na biso Grand Gilles et puis na grand-père Nzubi la bisika bazali na depuis village Bonnier na mboka ya France papa na biso tomoni bapondu to bana na bapondu kotala ete moi sengo moi quand même il y a un changement par rapport ya ndenge totika ki l'autre fois l'autre moni quand même changement koti ya bapondu na ebité oteka ki pondu
Pondu nakendaki na buka kinga na Noé totekaki pondu nde nakei kosomba basete ya kosala corture wana. Corture wana nalingi nakota ti na mai kuna mosusu na memi ti kuna na nzela ya mutuka kuna. Banzete nyonso ezali banzete nyonso ezali nazo amema na nzamba na piki na peti na sete na yo moko omoni ke nazo travailler kaka. Talisa so bisika misusu olonaki pondu omoni ke pondu ezobima malamu na babuti oyo tokaki batindelaki bino tomoni wana kuna ni nzambe mpe wese to place kopemela place ya kopemela nde natie koto oyo. Nde naolona awa nalona babutire yango. Est-ce que ngana moni babutire te? Non bayena babutire te. Bayena babutire binote. Oh to moni ezali ni ezali mik mbwengi no? Madesu nde na omeka bamususu ba okufa ebele. Ozomeka. Na omeka tala oyo. Yo kufa. Naona sikoyo bamususu ba obima ba mususu pona pondo babutire quand même ba obapesa ki akala quand même ebimi. Oh bayaka na oyo yaka na yango wana ebimi yango oyo yango oyo voilà nalona awa chi parti oyo nyonso. À part ça tomoni clôture osali yango na bit nini pona ko sécuriser lupangu ou bien banyama bandaki kokota mbo pona liboso eza pona banyama ya mibale bato bauti okotela ngai awa na libende namoni bango mpe na bavoisin kuna bakotaka koto bakotaka koto oyo mbo sikoyo na bakotelinga bato misato na 22h nga nalali na mwasi liboso ya ye kokende matanga ne bakotele biso junior bima bato misato na bimi moko atelemi na libende tokita tina si moko atelemi na libende moko atelemi na mbeli ya muke balobi mpona nini yo ofingaki pasteur na biso alobi nga nafingaki pasteur na bino te pasteur gelo l'église oyo nasambelaka pasteur wana adefaki mbongo na ngai banda 6e mois le 21 adefaki mbongo na ngai $50 pe akende asala mariage pe avec intérêt sikoyo banda jour wana tina lelo nde pasteur wana atindelinga bakulu na wana po nga na o déranger ye pona mbongo na yo pona mbongo na nga baya koboma ngai awa après ça naza makasi mbona ye na botoli oyo libende obundi na bango na bundi na bango na beti bango malembe bango brutalité balingi baboma ngai jamais motakoti na nini wana nde naza na posa nasala corture bana kuna tiboye bongo sali bongo nde bakokota te soki moto ameki kokota na kobuka eloboko siko omonaki pasteur yango te en question pasteur nakei ti mponzo opesaki rapport fundaki te pa na capitaine capitaine akangaki moko mibale bakimi mbo baye mama na ye baye awa kosenga nga pardon toza na mboka papa mikolo oyo eza mabe soki okei na bango boye na se bakoboma bango. Voilà balandi ya Fantastique Info Télévision bolandi na bokebi nyonso pe tozo continuer kokoba kaka na descente na biso oyo tosina kosala tokoma toyeba misala boni papa na biso Junior oyo asali depuis papa Junior asali combien de mois awa na kati ya zamba bando kosi bando bandi misala na ferme oyo asa totaliser déjà une année nanu te wow nzamba yango wana ezoya bandaki ozala mike sikoyo banda ekoli sikoyo ezosenga nini ezala bongo ezala bongo position ti ekola ekola nzambe ezoya bien kuna na sécurité ezokota na oti okanga moyibi moko boye kuna awasala nini aoyiba bande te voilà par ça papa Junior koto na se bande kwa na mutuna ozomema biso totala nini musala nini oyo sali parce que toyebi ete ferme ya grand-père Nzubi là toyebi à part kolona bapondu toyebi ete osalaki musala lisusu ya kosala oyo babengi bongo etan papa Mbuta salaka yango wana
yango wana nde naokota kotoyo nalingi nasalela ye eta nalingi nasalela ye eta oyo ye alobaki ke nasalela ye eta tomoni banzete quand même changement yango oyo banzete yango emati yango oyo ezomata tala oyo nalonaki jour nakomi tala ndenge akomi wana nini olonaki nani bikali wana bikali wana emati deja oyo limite mpasi osalaki tomoni mpe avocatier yango oyo vike ezotela elakisaka humidité eza makasi parti oyo bacauchu yango oyo ya parasoleil tomoni nini mosusu awa eza ya molunga tomoni banzete yango changement ekoti mais propriété banzete papa junior eza te il faut kosala yo moko omona na osala cortier na omema banzete banda boye banzete na clôture okati okaka na zamba na bino na zamba na biso na se kuna te kuna ezopesa nga sentiment ndenge ezokola boye ezopesa nga sentiment na bouge kuna te na se koto oyo na se ya potopoto nde naomema banzete wana nyonso nde naosala cortier yango wana koto oyo nde mais oyebi ke ozosala bongo lobi clôture banzete wana mpe okoki kopola clôture ekokweya ça va après ça ndenge toobanda toosala il faut kosala cortier wana soki grand père ye akozala na solution akokutela nga solution ya biso kotia ata mabende yango wana si pa mabende bokotia ata en attendant ozala mpe mabende bokotia mpe bakazia banzete ya bakazia ozotia bikali ozotia moko mpo eumelaka nango toza na saison ya mbula il faut profiter merci papa d'accord bajardin osali te bajardin oyo amoni na mere oyo aza ndeko na biso ya motetela nazwi mere oyo mere nakopesa yo ata mwa quelque chose olongolela nga matiti oyo nyonso mbo matanga oyo papa atindelaki nga mbongo nazalaki na mboka mbo leki na ngai oyo atikalaki na bana na ngai oyo nabotaki epa na biso leki na ngai wana akufa papa atindelaki nga mbongo mbo atiki bana bango wana nabengi bango baza bana kitoko bango wana ata elamba boya koto tomoni okati awa papa junior tokokota badetail wana te parce que eza likambo ya famille awa tomoni awa mopanzi tolingi totuna bolingi bosala nini awa tolingi tosala eta tokolongola biloko oyo nyonso sotie dike ya monene awa apres sate dike ya monene mbo tozwi mabele tozwi ndenge papa atelemi kuna mbo pe ezala eta mibale nzela ya kolekaka awa tokolona na pelouse awa lisusu sikoyo na ndenge oyo bozosala etan nani azosala yango yo moko obie oza na mutu ingénieur azoguide azoconduire naza na ingénieur moko ye bauti osala baeta kuna sikoyo naza na ingénieur oyo azosala likambo oyo nga na ye nde toosala awa après ça soki papa amoni kitoko après ça tokoya oyo bozosala eza ya combien de mètres alobi tosala 15 sur 15 15 sur 15 boy 15 sur 15 asa bomesure mpe déjà tomesure banda na nzete wana ya moke wana ti na nzete wana eza 15 mètres maintenant sikoyo bokosuka wapi na oyo etali bongo likambo ya source na bino ya mai oyo wapi bozwaka mai ya komela na mai ya kolambela mbo source oyo ezokende boye eza kuna sikoyo source oyo tokolongola yango tokei tobongisi kote oyo osuite source mosusu wana tomeleli ilifo ye asalaka eta parti oyo nde asepelaki asepelaki asala etanga na parti oyo source ekomata likolo ekomata likolo wana oza source oyo mati likolo botimoli mai ekobima ekobima mai eza ti kuna voilà balandi ya Fantastique Info Télévision papa na biso junior bandeko batuni mutuna bozosala etan me kasi etan ya liboso bosalaki résultat na yango ozomona ozotrouve yango ndenge nini résultat ezali malamu ese babisi baza kopusana kovimba maleme ese bazolia malunga
parce que tout le monde peut attendre mouvement moko ya mbisi tout le monde yango te Papa Junior awa na oti opesa bango biloko oyo papa yebisaki ngai ke biloko oyo bamindele baoleisa bambisi kombo nini wana nani mitema oyo ya binzete bitabi ya banzete ya bitabi okay. Na oti opesa bango tango bango bamesani te quand même baolia ndambo muke muke sikoyo bamesani te sikoyo soki nga na 18h okomona ndenge ezoningana awa yo moko okoyoka sentiment ya mbisi mbisi evimbi mpenza awa ata nzete moko te ndenge naomona bambisi awa te naza sire mais na mai d'après yo mai eza kovimba to mai ezokende nango bien mai eza bien po elanga mosusu awa mai evimbaki alafungoli nzela wana mai ekei ti kuna epesaki neti mwa nini moko boye esika mwana telemi kuna bon il faut naza na besoin papa na ngai atindela nga brouette na komemaka mabele kuna esika na omona defete na te omona te amoni mbisi azomata yango wana voilà bana fantastique info biso tolingaka épreuve ezala tolingaka ete image parler na maloba na biso tomoni mbisi wana aza na kobouge mbisi azosaute azowela biloko kolia est-ce que depuis ntongo bolesi bango Papa Junior nalesi bango tongo bango ndenge baza boye soki olingi ke babouge 18h okokuta awa yo moko okoyoka sentiment ya mbisi ndenge ezali Mena Papa Junior bandeko batuni mutuna mosala ngo ndenge boyebeli ya kosala deuxième étant nanu bobandi yango te parce que tout le monde bokati kaka matiti mais nanu bosilisi te oza sûr d'après bino bambula ekosala bino combien de mois ou bien combien de semaines mbo awa nazomona ezala 3 semaines po nani omona musala ya mabele yo moko oyebi eza makasi nde yango wana tozwaki fondation oyo te tokumisa kuna nalobi ke semaine wana oyo ezoya wana soko oye okomona changement na nga mpe nazosepela na yo okoyaka kobetela biso tour ye okanga image ndenge tosala mosala te omemelaka papa yango wana merci. Voilà bana fantastique info télévision kimia na nzambe ezala bino bonne fête depuis bonne année de l'année 2025. C'est votre humble serviteur, M. Zéphirin Tita, Owa Basango, Owa Bazotel Sabino, la réalité, où est-ce que c'est passé, Nakati, à République Kati du Congo, comment faire, mais oh, Nengezalaki, ceux qui botalent, on a bilili, Bokolo Bakeno, cette personne, si n'a pas musala malam. Voilà, quand même, Bino, Yakoé, on a jugé, papa, si on a pu au monde, il va erreur ezali, on a corrigé, mais quand même, toujours, et erreur ezangaka te mpona mbala nsima ndeko alingaka koyeba na kobongisa tomoni banzete fo koyeba na kosoigne tomoni banzete fo koyeba na kosala babengi bongo batretien aux alentours na yango tomoni azolite mpona koyeba na kobongisa de façon ke enclos na ye ya concession bangombe bameka kokota te mpona kobebisa bamisala oyo azosala te bazolonisa te elobi ezala te erreur ezala makasi oyo no mbongo ekendaki ya ofele